Les problèmes de yo d'abord comprendre. Est-ce que tout le monde va savoir? Magambo soto zala kata na mbanza Congo. Na mbanza ko. Ne va trop va comprendre la scène à télé. Je ne vais pas faire ta loi.
bongo bino bokei bamisusu bakei bongo bino botikali bozozela nini bokende bango balobaki tokokende lisusu wapi po yo nde moto oza na lipa ya moi kati ya mibembo na yo yango biso tozolanda toza na place oyo biso tokokende te. Amen, amen. Bongo lelo tozozwa na deuxième verset motangi akoki kotangela biso ezalaki 1 Pierre 2 na 3 na 5 si tolongolaki 1 et tolongolaki 3 wana lelo tozozwa 4. Amen, amen. Motangi oyo nazwi atani na kombo na Yesu na 1 Pierre 2 na verset 4 totelemi na kombo na Yesu pour honorer le Manaï parce qu'il est le roi des rois, le tout-puissant. Amen, amen. On a su atteindre la commande. Amen. Approchez-vous de lui, pierre, vivant, rejeté par les hommes, mais choisis-les, précieuses devant Dieu. Amen, amen. Tu veux que tu m'attaques les bisous. Balobike to pusana. Et place ya nzabewana. Libanga oyo bakeshitaki. Amen, amen. To sache ko place libanga wana. Libanga oyo ba to fami na biso na kombo na Yesu pardon. Libanga wana bakeshitaki. Banani oyo bakeshitaki. Donc, toi de naissance, vous direz que de naissance, ça qui a bâti, qui a repris à ma païenne. je t'ai offert de l'âne, je pas gonge. Tu peux pas communiquer avec la vie. Mas quando chegou na sua casa, Impossible à pas pour la Susuba na wana, misa tu era impossível abençoar os seus próprios filhos. on t'entend pas. Os cartões. Et ça n'a pas de terre, la bichoté, Não está dentro da nossa et le rôle est dans le massifo. outra coisa que nós Et ça temos. va conseil sur la dalisa. É um conselho que nós podemos ensinar. Et ça n'a pas ouais, attends pas bon. Tem um sentido Et ça n'a pas battu. não era à Mais toa. oh, ça n'a pas été la dans le dalisa bichoma. Apesar que estava Soka bakataki bango mpo basali mabe. se ele descartou porque tinham fazer pecado. Mibale wana kuna bazali baviola. Aqueles dois eram violentos. Oyo mosusu kuna akende kolala na mwasi ya papa na ye. O outro tinha ido dormir com a sua mãe. Ezali colère so mpe tolinga zuwa toyebi. Amen, amen, amen. Yango na bana tokebaka. Amen, amen. Tolinga te kopesa bapapa na biso kanda. Vamos aceitar So mopesi kaka papa kanda osali mibale. dentro do Efraim. Asisile mopapa. Acabou de abençoar. Ndenge akotisaki ndenge wana. Do jeito que ele havia me Donc, Efraim, akabi déjà. que te ofereceu. Amen, amen. Amém. Akabi déjà. Ofereceu. Sikoyo, E agora, Joseph, o José, ye, ele aza Israélite. israelita. Mwasi na ye, A sua esposa azalaki Égyptienne. era egipciana. Alors, bana wana, baza banani? Os filhos são quem? Hein? 50-50, amen. Amém. Donc, c'est tout baza ndambo. Eles são metade, metade. Donc, baza vraiment Não são 100% te évangile. Baza 100% te. Não são 100% egípcios e nem israelitas. Donc, c'est-à-dire babengi bango bapaïen. Quer dizer, les chamam de pagãos. Azwa na ye droit de naissance, ministère de l'église, Lhe deram tudo que era ati ya kopesa bapaïen. e deixou no lugar dos pagãos. Asibizela, akena ye. E pegou o caminho e foi embora. Okende ya soki ete sikoyo. A sua caminhada, Akomi na troisième maison. ele chegou a. Pole na molabi deuxième maison non? Já fizemos. Deuxième maison yango ezalaki ya nani? Ya Joseph. A segunda casa que era do José. Sikoyo troisième maison Agora a terceira casa eza ndako oyo ya ye moko. era a sua própria casa. Yango wana nde ezalaki troisième maison. E que era C'est-à-dire ndako ya Jacob. a casa do Jacó.
E quando chegou naquele lugar, disseram quando ele só chegou para abençoar, ele pegou e descartou tudo. Tudo primogênito. E cartou 3 filhos deles. Descartou tudo. Eles vão na casa de amém. E cartou mesmo 3 filhos deles. Aí cartei banana de sal. Primogênito. Aí cartei. Ele descartou. Aí cartei olha de bolso nani Ribé. E a minha Levi. O segundo Levi. Eu venho Simeão. O terceiro era o Simeão. Aí cartei Descartou. E pourquoi il cartait E d'abord? por que descartou? Droit de naissance. Vou explicar. Droit de naissance em português está aqui. Banani. Ou banani está aqui a boca. Ele banga o examine eza nani. Amen, amen. Libanga wana eza Yesu Masia. Acclamons l'Éternel des armées. Disseram as pessoas, ele quer abandonar a pedra. E essa pedra, que é a fundação da igreja. Ele desde aqui a cabeça. Amém. Agora está a pergunta. A pergunta é: e quem que abandonar a pedra? Quem sabe pode responder. E quem que rejeitou a pedra? Donc, bateau va rejeter les bangawana. As pessoas que rejeitaram a pedra. Peuple à Israël. Acclamons l'Éternel des armées. Aplaudir o povo bem que Deus. Bango même pour rejeter les bangawana. Ele que rejeitou. Donc, d'accord, quand l'Égypte. Pour aller dans l'Égypte. Dans le même il n'a pas pour ta trois maisons. Ele foi para abençoar 3 casas. Maison de Bosso. A primeira casa. Ezalaki apambola ndako ya Farao. Ele era para abençoar a casa do faraó. Amen, amen. Amém. Deuxième maison. A segunda casa. Ezalaki akende kopambola ndako ya Joseph. Era para abençoar a casa do José. Troisième maison. O terceiro e último. Ezalaki akende kopambola ndako oyo ya Yomoko. Era para abençoar sua própria casa. Omoni place na mutu oyo bakendibanga. No sítio que eu acabei de ensinar, Ndenge barejetaki. a pedra que foi rejeitada. Eza na rencontre moko. Há reencontro. Jesus akutamaki na fantane na ye na nzela. Estava com a mulher Cananeu. Azali na posa de place ya Jésus. Azali na posa de Ele queria ajuda. Mais Jésus. O Jesus. Ayebisaki ye. Ele disse. Lobiko. A tua cura. Eyaki. Veio. Para Israel. Para o filho de Israel. Não, para Egito. Quer dizer, os egípcios. Não, o Egito é aqui para a cura foi para ele. Mas ele é aqui para papai dele. Não para os pagãos. Amém. Amém. Vamos passar. Papa mola tua maison. Ele tem que abençoar as 3 casas. Leva como na ndako ya Faraó. E quando chegou à casa de Faraó. Quando começou a abençoá-lo, ezalaki ba base oyo abandaki kopose na kati ya lipamboli wana. Eram as bases que Deus estava metendo dentro da sua mente. Lipamboli oyo ezali. Aquela bênção é o quê? Ntango ya zopamboli. Ele como está donc mbala moko ba base oyo abanda kosala. De uma vez as bases que base wana ezali nini? Aquela base é o quê? Donc na lipamboli wana. Naquela bênção. Azalaki kolobela déjà. Ele já estava a falar. Les 2 soleils. Dos 2 sols. Oh, 2 soleils. 2 sols. Yeah. Les 2 soleils wana. 2 sols. Oyo bakoya kokota na Égypte. Ils vont entrar dentro do Egito. Ndamba pambola yo. Amen, amen. Foto sakabata kobikitisa. Po balobi ete biso basali. Biso te foto za baserviteur. Ya koserve
merci. Et ça a été tout à la carte en guerre. Nous avons pas pour la à continuer pour ça aussi dans la actuelle de cette année. Acclamons le Père. Prédication la mission, pour enseignement la mission, autre éducation la Wesika. En bâtiment, combien de mamans, mieux ce collègue, si nous allons évoluer, ceux qui manquent, pour te nommer Kamola, nommer Bilisa, nommer Balisa, nommer Salisa, nommer Mokio et Salamadina. Donc, ça, la carte à moi, introduction, dans Oyo et Utay Kolega. Tout ça, qui n'a pas de Nidani. Elle n'a pas de temps, et ça dit former maison spirituelle. Donc, Ganyanyo, pour former maison. Pour te rappeler, Banda, te donner la banda, Boété. Mon super va sobiter, elle a yé, ndenge ya kosaila ndapo na ndenge ezala leto zwaki sale o babini to bongisa biso to lingi to tsabarido ya blé to tsabarido ya pembe donc ce qui on pembe eza CDD est-ce que on tambola na CDD ce qui te montre blé eza bolingo na nzambe amen amen nzambe anazola sa shobo lingani biso bongo biso bongo to lingani point d'interrogation mais na ebe que to lingani na bongo na Yesu amen amen donc maison spirituelle ya auto formée to swaki oloba ete soki okuti l'éternel aza malamu nini okosala osatache na ye soki osatache na ye s'introduire, c'est-à-dire au compte dans la vie à Yesu Masia. Bango de Baza, eles que são bana liboso ya Nzambe, os primeiros filhos de Deus, po bana wana, porque aquelas Nzambe yemo ponaki bango. aqueles são filhos de Deus que Deus já escolheu. Volonté na yemo. O coração com a vontade. Donc Israël, O Israel appelé fils de Dieu. Amen, amen. De Deus. Mais Yesu aye pai na bango. Mas Deus, o Jesus veio, ele Alobi bali ya nzoto na ye. disse para comer no corpo dele. Bango baboyi. E eles Elokola sayete ba rejete. significa que rejeitaram. Lokola ngani yo pe. Como eu e você. Ndenge to rejeta amasia. Nós sempre queremos rejeitar Jesus. Te ngala ningo salo te. Não quero. Surtout kuti ba protocole ba yoga makambo. Principalmente os protocolos. Bazo peso place fanda. Estão te dar lugar sem. Ngala ufanda kuna te. Ou não, Yo moko to ko na place no. você não vai procurar outro tipo To tina kati eglise. Então teimosia, a gente Tuna musala na ye. Amen, amen. trabalhar. Amém. Donc faut to posa ba bon esprit. Devemos lhe dar Na respeito. so ba pesi yo fanda fanda. Lugar que vão te dar sim. Amen, amen. Amém. Tuki ba rejeta ye. Então, Soko sali mpe bongo nzambe akosepela na se você yo fazer assim, Jesus ndenge ozorejete ye está a lhe rejeitar. donc na kati eglise oza na respecte Dentro da igreja, mas você não tem eske respeito. nzambe asepelaka na bato baza na bato mongoki Deus não gosta de pessoas que têm asepelaka na bato bayokaka Ele amen gosta de amen pessoas que ouvem. donc peuple na israel bakamati barejete O povo libanga de Israel rejeitaram Jesus. et pourquoi barejetaki libanga wana E por que rejeitaram aquela pedra? ntina ezali Tem o porquê. amen amen Amém. ntina ezali ntina babokaki libanga wana Tem o porquê que rejeitaram aquela pedra. nani ayebi ntina wana Quem sabe o porquê? nani ayebi ntina wana Quem sabe o porquê? eza nde bayambaki molimo mosantu te É porque não. l'amour éternel des amen Amém. bayambaki molimo mosantu te Não tinham acolhido o Espírito Santo. donc wana ntango yesu azoloba na bango Então por isso que Jesus soki
kolia nem vocês me comerem, okoyoka lisusu nzala te não vão mais sentir a fome. bolia ngai Me comam. bango batali na misu kaka ya bonzoto Eles só olharam com os olhos do oyo mwana Joseph Esse aqui é filho de oyo José. mwana Maria Esse é filho de Maria. yaloba na biso Está vindo aza para lipa Ele é Paulo oyo ekitaki likolo que veio do céu. oyo biso batozomona É que nós estamos mwana vendo charpentier o filho de. kokota kotika ndako ya Joseph Entrando até a casa de José, azalaki surpris ele estava surpreendido. donc surpris donc moto akamwe Ele estava surpreendido mesmo, a pessoa admirou-se. sikali makambo oyo amoni kuna As coisas que ele viu, yango te oyo apansaki na kati na ye não é que ele estava a pensar, eza nini é o quê? akuti Joseph na bana mibale Ele encontrou José com 2 filhos, me na pense na ye mas no seu pensamento, ayebaki te ke Joseph abala não sabia que Joseph José ye abota e José tem filhos. donc yango eloko etambwisaki ye Então essa é a coisa que ele admirou. ntango amoni bango E quando ele viu, sikoyo fa pambola bango então ele tem que abençoar. ntango azopambola Efraim E quando ele estava a abençoar o Efraim wana aza deuxième fils é o segundo filho ya Joseph José. na Manassé E o Manassés, premier fils Manassés era o ya filho Joseph de José. me na kati ya mipamboli wana Mas dentro daquela bênção, balobi Jacob disseram que Jacó azalaki mene amen amen tomonaka na nasile tomonaka bamarie soki babalani não vê como os casais bamelisanaka wana do jeito que me waseko quer dizer, eles fazem siko na me wase wana naquele cruzamento, akamati loboko ya droit ele pegou ya mwana tiaki na motu ya e Efraim que meteu na cabeça do Efraim, oyo aza deuxième fils ya Joseph que é o segundo filho dele. akamati loboko ya gauche Mão direita atiango na motu ya Manassé entrou na cabeça do Manassés, oyo aza premier fils que é o primeiro filho ya Joseph de José. na kati ya lipamboli ya Efraim Dentro da bênção do Efraim, azokotisa droit de nesse acclamons l'Éternel des armées na lipamboli ya Efraim na bênção do Efraim, azokotisa droit de nesse akotisi droit de nesse apesi ye maintenant lokaso alemane susu a primeira se você é o primeiro filho deu a donc primeira bênção no no Manassés. donc não Efraim O Efraim, donc akotisi então ele fez entrar droit de nesse a primeira eplace Efraim no Efraim. akotisi Ele fez entrar ministère ya église o ministério da igreja. na kati Efraim lipa Ele é Paulo oyo ekitaki likolo que veio do céu. oyo biso batozomona É que nós estamos mwana vendo charpentier o filho de. nini akitaki awa donc baboyaki Então eles ligaram. amen amen Amém. merci papa nzambe apambola leo donc barejetaki Então eles rejeitaram Jesus. ntina barejetaki A causa que rejeitaram, bayembani molimo mosantu te não tinham acolhido o Espírito Santo. mwaye basosola Em vez de eles pensarem ke aza nzambe que ele é Deus, bayebi te não. amen amen Amém. donc yango wana place wana te Então esse aqui é o problema. soki tokiti Se nós dissemos, malgré barejetaki mesmo que iam rejeitar, me cause ezali oyo nazoloba deja eza baprofesie ya écriture isso aqui são as profecias das Escrituras. donc lumière ya écriture As Escrituras, donc ndenge nzambe asolaka yango do jeito que Deus vê, tolobaka kaka ke nós falamos que bapremier os primeiros bakokoma ba vão ficar os últimos. badernier bakokoma ba Premier. lelo tolingi toyeba Hoje vamos saber ezalaki mpenza banani se serão quem. amen amen Amém. cause ezali Tem a causa. cause yango eza nini A causa é o quê? Jacob O Jacó, ntango bandeki kokende na Egypte
quando estavam aí ao Egito, na Egipte wananiambia kukende lá no Egito, mission na ye a sua missão ezalaki vis-à-vis ya kopambola era para abençoar 3 maisons, três Casa. 13 maisons, Casa. casas. 3. Três Je crois casas. qu'il ne kopambola de 3 maisons wana. Então ele deveria ir abençoar as 3 casas. Tozokomprendre makambo na solo Estamos eza profesia écriture. é a profecia das Escrituras. Donc version nde napesi biso wana Essa versículo, yango mitezolimbola makambo nyonso titokoma na suka na yango. versículo que eu vos dei, que está a mostrar isso todas as coisas. Arejetaki na bakokoka arejetaki Eles rejeitaram porque não tinham colhido epuis os bango frutos. nde mpe baza bana liboso ya nzambe. E eles que são os primeiros filhos de Deus. Na nsima wana Depois, Jacob Jacó, ntango akoti na Israel pardon ntango akoti na Egypte quando entrou em Egito, nalobi akendaki apambola 3 maisons. ele foi para abençoar 3 casas. Maison vraiment nzambe akumbama na ye apambola biso toza na bonzima ete ayebi na kopesa biso. Amen. Kakombola Yesu. Amen. 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 Chiffre 4 eza puissance à l'éternel. Alors puissance na ye kota kati na moko na moko. Loboko na ye ya puissant ekambola ekokisa papa de même puissance na ye yango ekambolaki pepe na Israel na kati Egypte. Amen, amen. Wana na soki na amen na 5 eza loboko na Yawe. Amen. Est-ce que c'est comme ça? O que não mexe, o casamento que
Amen, amen. Donc, il y a un photo qui est là. La bande. Base sur tout le qui est là. Les enfants. Filhos. Então muito tempo. O senhor você tem que não amar Porque se você fazer uma coisa, nosso pai ia. Onde estou aqui bem? Talvez o grupo. Onde vai carter para o? E eu moro na negócio. Você é primeiro filho. Detalhe para carter para o. E por isso eu vou dar benedição na palavra da sua palavra da palavra de Deus. E se você seguir a sua benedição, vai receber as suas maldições. Amém, amém. Amém. Aqui com você. Será que entre parênteses? Essa bateria da bichote. Não é nossa. É cara na tradição. Mas eu queria você. Toque baka. Toque baka papa. Quando vira a bisuma para malamu. Même les papas sont spirituels. Quando vira a bisuma para malamu. Amém, amém. Souvent les papas spirituels aussi difficiles. Se você. Ele vai cair no mundo de lá. Ada untuk orang bisa berbeza juga sendiri yote. Yo kaka sosok saya yote. Yo kaka. Sudah mubika kanzamba pambo na yo. Ofose mubiki. Amen amen. Utama na mwana mwasimu wa. Era uma mulher. Na kati ya igreja. Yo mwana mwasimu wa. Era Deka tumesana musamba mama mabe. Do jeito que somos fugir. Aqui. E pastor azali na kanda wana. E aquele pastor tinha. Akaita kuna sia ke lobi wesa. Ele a pessoa que foi tem bem. Toka lobi kwa tika boka kapuna place. Mas no final de contas, a cabeça deixou. Mas o mundo na masoto de mas tango na soto. Sote zakapi kapani ani. Donc mutu mususu a comprendre na été ayo quitter. Mais ngana le ko totaki prédestiné. Somo mutu afui, somo mutu akomi, sadi mutu ala ki retardé. Nzaba sa yeba ki yeba nde bani. Yamana na poko lelo no zo bisa mutu moko. Ata ba boti, ata ba bali, ata ba kedi bo ata ba voyager, kombanga te pote ya yo pesani. Est-ce que tu vas sur yoga? Na lobi samba yebi yo. Tika ko wele na o pourquoi ye na o sa le cheki te peta to ba na le cheki te.
sanjolama Yahweh. Oza malamu papa na pesa yo nini Seigneur. Na netoli monene na opambate obungi na lokumu. Kumama nzambe oyo kendeki na ngai pe oyebi na kozonga na ngai, oyebi pe na kobatela libota na ngai, oyebi na koreisinga oyo eza voyage na salaki Dieu de gloire. Réussite Yahweh na oyo nyonso eza programme ya mateya na yo na évangélisation Seigneur, na enseignement ya maison spirituelle, ya chifologie Yahweh kumba masanjola ma papa oza malamu. Merci na ba porte Dieu de gloire oyo ebi na kofongolela nga lisusu nzambe kombono ekumba makombono netolama obongi na lokumu ozali le roi des rois le tout puissant nzambe oyo batelaka le retour Dieu de gloire kombono ekumbama esanjolama obatelaki mpe mama bijo kendeki na ye mpo ozongaki na obatelaki mpe bana na ye. Merci mon Dieu mon roi na kimia totikaki tokuti yango lisu plus koleka topesa yo nini nalobi kumbama na baebanso bavoyageaki oyo ozongi na bango zwa na yo lokumu Yahweh. Digne d'être loué, digne d'être adoré papa. Tu mérites cette louange Dieu de gloire. Kombono ekumbama kombono esanjolama et tes paroles na union se baki na côté ya manzam. Seigneur Saint-Esprit préparer cœur ya moko na moko tika ete zo place kati na mitema na biso ekoya na mabele malamu mpe botambuma mokama na mokama ya kozala nzoto na biso atempela molimo mosato ya kotambola selo liloba na yo ya koprepare maison spirituelle Dieu de gloire Yahweh kumbama ete na kati na chifologie Dieu de gloire ete ya koyeba ko compter o ezaba jour na biso ete ya koyeba ko programmer o ezaba journée na biso o ezaba aurore na biso Yahweh tika ete kombono ekumbama esanjolama. Merci na groupe ba mama nyonso o eyebaki na koleka nzambe Yahweh yo simba mama moko na moko Dieu de gloire na makasi na biso tokokite mais Seigneur Saint-Esprit sunga biso Seigneur totambola na crainte na yo tozala ba femme sage ya koyeba ko bâtir o ezaba ndaku na biso na domaine nyonso Yahweh kumba masanjolama obongi na lokumu oza nzambe na bilenge efitire eza ya bango Yahweh kumba masanjolama po tolobaki mikolo na suka okosopa molimo na bilenge bako prophétiser bakozwa ba vision Yahweh sala na yo papa o elingi yo na tonjo na kumiso pambate oza malamu on a sengi te Père, laisse que ta volonté, rien que ta volonté parfaite soit faite sur la terre comme au ciel. Na bomo ya moko na moko Dieu de gloire. Na autorité à ko bengana. Maman. O problema que tu tens para acabar vai conversar com você não vai nesse você veio para e você saiu primeiro vai lá vai procurar uma maneira até quando aquele pastor te faz aí você sempre vai se não fazer isso aí não sai não lhe deixa se ele fazer isso tudo lhe dá até quando vai ficar depois que vai fazer essa palavra sabe que você tem que dar mas singolo mutema nanga meu coração nzambe chegamos na terceira casa que estamos a falar descartou os teus filhos começou a sua bênção no quarto filho que é o Judas começou agora a abençoar quer dizer, ele só abençoou Nona. quer dizer, ele só abençoou
Qu'est-ce que mon temps va besoin? azokotisa moko mystère Estava de uma vez ya fazendo le 12 tribus das 12 tribos de Judá. apamboli le 9. Ele abençoou Donc chiffre 9 wana o nono filho. donc ezoprésente don. Estava representando o Donc dom. le 9 don oyo totangaka O dom que vamos falar babimeli wana saíram na aí le 9 wana no nono filho. donc aponi bango Quer dizer, ele abençoou akotisi 12 tribus d'Israël kati na bango e fez entrar as 12 tribos mpe onction e a unção. akotisa oyo mosusu kati na bango Fez entrar mais dentro. chifre nyonso bachifre Porque a Bíblia fez com cada chifre. epe nalakisi bango E eu lhe ensinei ndenge nini menyoko lolela mardi tokobanda dimanche que desde domingo samedi até sábado, ndenge nini okobonga como é que você deve orar? yango na lelo lokola jeli ya mardi soki baoyo bakangaki babeneficie mpo natalisa nani akangaki yango É quem que encaixou. mardi nalobaki priere wana ezali ndenge Na terça-feira eu disse como é que é. liboso ya kobengela bapiège De primeiro ele, epui ya korassemble depois de. tokangaka amen amen epui na lelo jeudi A oração de hoje, quinta-feira, nzambe alobaki eproduire production Deus deve reproduzir yango wana nde eza priere na biso hoje é journa lelo jeudi o dia de tanga hoje. na lamote Quando eu acordei, jobi batunaki ye mesmo o João me tinha perguntado, depuis toza koregistre mpe ya genre desde que está a existir a hora do João, tanga yobotama yo do jeito desde que você foi nascido, atikomandele matin donc soki yokomandaka journe na yo te se você não comanda o seu ndenge dia, mosusu bakokomandele yo amen amen eza teme na biso te natalisi esse não é kaka nosso tema. donc tokoti priere na journal lelo Agora entramos na journal oração. lelo eza priere nango production en abondance donc c'est-à-dire quand tolobi production tozokoya bokauki kati na biso tozorefise Não yango queremos a seca dentro de nós. motu mosusu akodeklare mpo na yo aza te Não, ninguém que vai eloko declarar. nde fosala te Você sozinho tem que declarar para a sua filha. ewelo mokolo nini Hoje é dia lofete 6. Hoje é dia 6. seti omoni yango ndenge ebimisi double sete Aí, double sete eza multiplication amen amen 7 é multiplicação. alors chiffre sete aza elonga O chifre 7 é a aza vitória. mpe perfection É também a perfeição. nzambe mpe asali mokili na sixième jour Deus quando fez o mundo, alobi nyonso asalaki eza malamu disse que tudo que ele epui apemaki e ele donc rekonde ezolakisaka lipie quer dizer, os seus escândalos estão eske yo nango moyi na yo nyonso ekokisama será que na tua na vida ndeko ya bana na yo nyonso eza na vida malamu dos seus filhos tudo foi profetizado? donc baprofitaka kaka ntango eza Quer dizer, ele já não profetizava yango do tempo. tozosala priere Por isso estamos a fazer oração. obetela nzambe wana liboso ayoka biso mawa Vamos clamar na Deus akanisa evre asalaki na ekulusi vamos pensar na obra da cruz. ala moko nde tozobelela production na bonasi na bomoi na De biso uma vez vamos pensar. oyo ekotaka te Thank you.
eza maloba na ye lisusu. Yawe kumba masanjola mambote mbote.
Maison de passage nabiso ya goyo, maison de passage nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage nabiso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage nabiso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage nabiso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Obisonyo zona bilore boutique. Tokotana bisotolata. Voyant Simba Bogartala. Hey! Ezali na ndenge na yo mwane. Balobi tokota lelo bisonyo zona bilore boutique. Tokotana bisotolata. Voyant Simba Bogartala. Ayezali na ndenge na yo mwane.